tukenanda konzambi basali kilt nalbi bon lwalaki kulelanga lelo yo ngayo nalingi lelo lubimisama yango wana lwalaki kubimiko tout le temps oh papa bakulela yo kuna tango na yawa lulela tete na mo comme ça nakuyeba solo ke lwalaki kule mokolo esengo bakulelaka te nalbi bon ça va. Tolali na Brazzaville na tongo ba kukamata bisu tukena maya na poko na Pointe Noire kengi tubima tumoni message mususu ya albino lokenda tango te lokenda kutrene parce que avion yalaki en panne na weso elongolaki na voyage metango akendaki kuna na voyage akendaki kamata pane kuna bekulanda bamécanicien na Brazzaville po bakenda kurepare avion lomoni avion bato balaki kulela ngai ntango bakopesa ngai avion esi tombé en panne tokomi na vers 10h30 11h ale bekobenga biso avion réparé tokei pilote na ye mécanicien bakodiscute soko tokei tozwi pane na nzela elle m'a parce que l'avion, je vois que babongisi yango malamu te tira balala lobi dimanche bakenda na Pointe Noire ngana sikukota na avion na vwandi sikawa lelo bake nalbinga na boyi oyi remettre tout le temps makambo avion nga na boyi tokendaka eh bien le mécanicien arrivé voilà ye mutu délégation tukuconduire ye moko alobi tokende tikaka tokende eh bien toke tosali vol moko ya bizarre na bato balaki na kati ya avion okadiaka lisolo eyali te moto alobadiaka likambo eyali te bango nyonso bakakanisa kaka ke tukenda kumona likambo kuna tukendaka me tata nzambe akolalaka te tokumi na Pointe Noire baye kuyamba biso wana yali vraiment Pointe Noire babenganga mpona kena kutia couleur ya pembe tomoni makambo na Pointe Noire na dimanche basalaki biso théâtre basali biso ya bandoki alors natuni j'ai dit mais pourquoi bakosala théâtre ya bandoki yo mokonzi na bango osi oye eh bien
Ngandoki is, eh bien, basali ba grimace na bango wana te, basilisi na telemi na ke kolobisa bango na bike esepelisi ngai te, oyo adi recevoir mutu te, lobengi nga kubienga lotindi ba delegation na Kinshasa po baya kolanda nga, nalobi ntango ekoki te ntango ekokaki yango lelo nakomi na mboka na bino. Alors ekomonisaka makambo mingi ya na bino. Bon, kilte esili nalobi tosala sinsane bango kuna le dimanche, soko basali 100,000 mosolo mingi. Nalobi na bango ke ngai avana kite Kinshasa boyo bayaka kosala sinsani epai na ngai, soko bapesi ngai 100 francs nakoboya yango, mais oyo 100 oyo lopesi ekoki na ngai te. Ale ake balobani ale bajongi sinsani, nalobi bonga na kusimbila bino sani ntango. Eh bien, tosali sinsani te, je crois 6 heures, tozwi 1,057,500 francs CFA. Nalobi bino lolobaki lwana mosolo te, million elongoli wapi? Eh bien, n'a invité directement les jeunes pour Moussala pour mardi. Tout le monde en a bango, tout ça la sinsani à les jeunes. Partout, Bausala ka sinsani à les jeunes, kas bango kuna ngongwa. Donc, tout ça le mardi, tout ça dit sinsani, eh bien, les jeunes ont donné 850 000. Alors, nalobi bon, nalimbisi bino luyaki kutala nga na bankuyu na bino na babiloko ya bino nyonso to wana, kasi namoni ke lwana volonté, sika wana kusenga bino volonté, lwadi na babiloko ebele wana Pointe Noire. Nalobi tokoloba ngo na nsima, parce nalingi toyoka na biso na bino ntango nakolongola na Pointe Noire, nakenda na sango malamu na kati ya Brazzaville, na kati ya Kinshasa. Eh bien, tosali nyonso tu ekoki. Bamama nde eseki bamama lozwaki. Bamama natindi mama nabi mama al kenda na bango esika moko po bayeba mutindi tokosalaka sinsani. Bamama bapesaki 283 000. Nalobi oyo bamama eseki bajene toboli bino 4 fois 3 fois esili basali biso soirée ya malamu
tu invité ami yo surtout tukuti kuna eh bien yalaki esengo mingi bale solo etc. Allez, invité baké avant 1h du matin. Totikali kuna la bimi libanda siga ba pasteur banan bavanda ke natala dikola mur kuna kabambia nyoka na mutu misatu me misalaki kutala ngai natadi na pointe noire kaka vraiment na bengi ba tata foko banani ba pasteur balaki na ngai nabi lotala la colonne entre wana lotala ndelo kumona likambo ya likuna bali kusekisa ngai batali tukumone loko te yepe ale akitisi mutu na ye alingi akenda nalobi no kokenda te zila nanu wana zila nanu wana. Alors atongoli lisusu mutu mais misu na ye yadi far namoni na kati ya biso mutu akomona bango alidaka te nalobi bon kenda na ye soko yaki mpo osala misere na kati awa oyo ngomba yangana ya tata Simoki Mbangu alinga mutu munite solo tumuli ye makambo kuyalawa loye po na ngai po loya kumeka ngai soko nali capable kusimba bino ngai oyo ndako na ngai yangu wana na kulala hakuna na butu na lingilo loye hakuna tuka kusolo na bitu mambo batata makambo yali mingi mokili bebi kubeba vraiment kubeba natali nalaki tellement fatigué et batu nalbi non nabengi tata André Foko na to de doigt nalbi nous s'occuper na batu balingi kukonfese eh bien nakoti na bango na ndako tobongisi yo surtout parce que noki be kokolo di koko alors ça ne va pas alvia le tango lokende eh bien nalobela bino awa barose chrétien baali bafranc-maçon baali bandoki baali kasi na Pointe Noire je ne sais pas moyen kutanga bango yali te eh bien baoyo kaka ya Lingomba babandi kuya yotala bafikula mutindu na mutindu bastatuette ya mutindu na mutindu otali yango bamosusu bakomande yango na Japon bamosusu na Chine
ya mosusu na Paris. Alors natuni bango mais oyo alaki na oyo ya Chine nalobi olukaki nini na Chine balobaki soko nazwi magie wana na le plus riche ya Pointe Noire. Kasi lelo nakumona ki richesse na nge wapi yango richesse na yo bapesi yango wana naye kuzongisa biloko yango parce namoni ya ditina te. Bon oyo japonais alie mokonzi ya biso alaki awa alwi na biso lokeba mutu moko akoya awa akoya mpo akuderange bino. Donc ntango balaki koya na nkamba mpo akoluka ngai na traverse bakomelaki deja mokonzi na bango ke tusi kubenga Fuma Kimbanisi akoya awa ye mwana tata Simon Kimbangu akoya kulobisa biso moke awa balobi loyala zoba te soko lolandi bango richesse oyo surtout balingaki kopesa bino lokozwa yango liaka te nzela yo surtout ekobonga. Eh bien le mal baye kopesa biso babiloko yango on a rempli une grande malle. Bati bachaîne babage babiloko motindu na motindu bati yango kuna. Sanduku etundi tokamati sanduku moke kaka bapesi ale bati babiloko kuna sanduku wana pe etondi ale baye kokamata sac. Eh bien baye kopesa babindoki na bino ya kweke nayebi yango te mais baye kopesa yango bati yo surtout na kati ya sac wana. Mais soko tukontinuaki 2 jours kuna nayebi te kana naluwaki avion mobimba po biloko eyali matata mingi okenda kubotela biloko angana okebaka mais nalwi wana eloko te aye nango tubongisi yango ale. Le vendredi tukoti na avion c'est 45 minutes tukomi na Brazzaville. Eh bien batata na bamama soko tosengi bino lolosa basapatu bagage yana bino lotika yango de côté loyeba ke motif eyali losala makasi sika tokomi na ntango soko tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata Nzambe parce kaka ya na biso. Mais bato ya Pointe Noire bakolela il faut najonga nalobi nadi na voyage anga mosusu soko nalongo na voyage wana nakoya kotala bino. Sinon ya bango yali
bakubomba nakate ngana di franc-maçon ngana di rose chrétien bila kongo ozote angpwani mais yali kaka bato ya libanda te bandimi ya kimbangisi bana kati bango mutu bayaya kumonisa ngai papa tusala mpamba te parce tukumona ke twana lingomba mobimba ya kutunga alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance natuni yo tosalaki sinsani combien d'argent vous avez donné? Oh, naraki neloko yaka te napesaki 20 francs. J'ai dit mais vraiment eloko ke musika na Japon kwe okenda kuluka bonheur alors sikawa oya kopesa na sinsani yo lubi olingi obongisa lingomba na 20 francs. J'ai dit nakoka bino te kumonisa ke luyadi nano trop loin bokania na kati na bino te nini te surtout bino bakimbangisi lukumonisa nga soni bato ya mokili bali awa lukumona baya kutala bino na kati ya bino ale etumba esi ebimi nalobi nga naboyi makambo wana vanda malamu lusala yo surtout malamu nalobi baninga na bino na Paris twana lingomba na kati ya Paris ntango bazairwa epai bakongolais epai alors soko makambo ekokani te ale babulani makofi na kati ya ndako Nzambe alors bamindele bakoya kutala bango olingomba tukendaki kutala yango na Kinshasa bato motema malamu kasi awa bato bakubunda asimbi nzela ake nalobi luya na nyongo lokofuta nyongo wana après il faut lufuta yango kana lufuti te pasi ya na bino yango wana tolongo na Pointe Noire sinon bayambi biso malamu oyo bayaki kupromete ke baya kumonisa ngai oyo bali capable kusala namonaki bango te namonisi bango ndako yango wana porte mosusu te porte wana soko lolingi loya kopesa ngai kusala visite loya donc tolongoli kuna na aéroport bamosusu babandi kulela oke trop vite wanda wambamba tukuluwe avion mpo ozonga na Brazzaville lobi kasi lelo ya di trop tozeli programme na ngai isi esili lelo yo tika na zonga na Brazzaville parce dimanche papa Fumalongo akenda na Angola akojonga na Kinshasa akoya kukamatanga na Brazzaville donc maya kuprolonge daka mikolo wa yadite donc bino surtout bino bato ya soirée spirituelle lwana devoir ya monene loke kulia kona yali mpo na bino moko te il faut
bango surtout balia boliango na bino sikamoko. Lomoni mosala yadi trop. Lobi nakendeka kutala papa Fumalongo mawa isalaki ngai. Asa kondi lokola nini. Alors Albina Galbi, papa Kulut. Tangu na eko kamata yo na Brazzaville, na monaki walaki nzutu bien. Na Albina, c'est vrai papa, depuis na kendeki na Brazza, na Pointe Noire, na Jongi, baningisaki ngai te, batoki sasa mtu wakuningisaka ngai. Donc, batata na ba mama mokolo mususu tokosolola. Soirée spirituelle, loyeba ke eyadi mutu asa sukuli elamba na ye na savon ya pamba eyadi mutindo mususu. Oyo asukuli elamba na ye na savon omo yaliyaka mutindo mususu. Angwana mbote na kusenga bino yoso tu luse prepare makambo yali bele na nzila oyo tokokende. Lubongisa mitima na bino tukusenga bino makambo misatu wana yali pamba te. Bénéfice lokomona na yango. Donc le sala makasi, tout le monde s'habitue bana nzambe. Musala yo surtout tukutumi sabino yadi kwa bonheur na bino. Tu ya la bana ya botosi. Tu ya la bana ya botosi. Surtout à l'Ibana Botosi, makambo surtout et elle a très bien. Kasi kana tu à l'Ibana Botosi te mabe. Oko kulubate yo mwana Botosi alors que okumona ka muninga na yo jua parce que ya kupata kitoko la yo basumi la kwelo elamba kitoko te. Wana yadi dikunya dia koso koti sina motema na yo mabe wana. Tolinga na bolingo a solo bino na bukama na lubilaki binango chaque fois na kulubisa bino na lubilu pesa exemple. Pesa exemple na makambo surtout bizali na bino kupana na baninga na bino. Il faut loyala bana et pas surtout le lobby tu arrives à Mwinda. Ben Mwinda oko kena kokoya na dibulu te parce que wana Mwinda na yo sika dibulu yadi oko kima dibulu. Comme ba pesibisu moyen ya kumana na bino liaka ndeto ya kukutanawa nalobisa bino muke wana ya lisole ya famille na ya kokotela bino wa parce que pare soyo lozwaki na nsima na nga namoni yango esengo te namoni babrike losali awa c'est très bien mais loyebi combien de temps n'a dit absent hein? Dans 2 mois, tu seras la mission. La mission, tout à la Moussala Lokosala. Et vendredi, Bagoyaga du Sousouté. Vendredi, biso batambusi moyen de topona baninga na biso batambusi la bandimi awa. Biso na chaque vendredi na mercredi, nous allons toujours la soirée de commencer. Oui, mais. Topona baninga oyo ba seconde biso batambusi la bandimi. Nakoyawa vendredi prochain.
nakoya kotala bino bandimi batikilaka bino bato awa mpo basalisa bino na mabonde na makambo nyonso tu kasi namoni ke lokomi koya baparesseux na boye na matadi lusepelaki ingeta asali bino malamu pourtant kuna yalaki na kati yadi ville ya monene te ville ya moke kasi il faut loyala na conscience que bango nyonso tu balaki conscient ya mosala bakosala yango wana bavandisi bino malamu gouverneur Sikawa ayebi Lingomba asa aleki na Nkamba donc oyo alaki kuna liboso apromete ti ale nakanisaki ya kuvanda 50 ans kuna na Matadi kasi ale bachange donc tukomeka kosala makambo oyo ekoki kwa tuyali na kabambe ya mission ya kupesa kulonga baninga na biso ata ana libanda akoya kokotela bino namoni esengo parce baninga na biso ya katolike bakotia ya nzambi malamu naoki bakotia tukenda kaka wana mosala bapesi biso soko na libanda tukopesa exemple ya malamu bien tata nzambi akofungulila biso nzela mais il faut luvanda bamodele mosala nyonso tu lokusala nini nyonso tu bien lumonisaka loya bandimi ya tata Simon Kimbangu bino bato loya na mwinda balukaka esika mwinda eyali na esika mwinda eyali te balinga esika molili te tika bayela bino bakoti awa na mosala na nini nyonso tu lomonisa bango exemple ke bakoti nzela mabe te baye kokota na nzela malamu tokani bamama donc nakotika bino 10 minutes tata pasteur a continuer mais je reviens.